nyonso obo mesala kolanda biso kozala branché sur la TV radio-télévision lisolo procès ya Jean-Pierre Mbemba toyaki oyebi kaka makambo yango mbilinga dans l'espoir kaka akoki ezalaki toujours ya bino DSB dialance toujours la kati ya bato crime in Republic Central-African, but the ICC told us that it wasn't enough. So I want to know myself, can you imagine that one person act, but what about the UN? What about the Republic Central-African? What did they did? What did when he heard only about the crime and he did something, but the ICC said that it wasn't enough. Merci. My name is Madame Yves Bazaïba Massoudi. I'm the Secretary General for MS. Merci Secrétaire Général pour la radio du solo Mokilmukuna Baza Rolando. Message ne repose sabana mboka parce que lelo mingi toyaki pour la libération de Jean-Pierre Mbemba. Message ne repose sabana mboka au Baza Rolando na moment. Message na repose sabana mboka ezali boye. Tozali en face ya justice moko sélective. Donc eponi ezali justice moko ezo mema biso na justice politique parce que nga na retenir boye. Cour et lobby guerre ya Bangi et opposaki conclusion ya cour guerre au Bangi et opposaki patase bango na bozize. Ça c'était la première chose on a noté. Yami balé cour et lobby boye. Monsieur Bemba tango ayokaki ke mobulu peut-être ba militaire na ye basalaki mobulu na République centrafricaine à agir. Ba kangaki batu mosusu ba pesaki bango etumbu. Alors cour pe lobby que monsieur Bemba alongwaki na Bangi na Kinshasa na Gbadolite akendeki tina Bangi kokutana na monsieur Babacar Sissé, général, représentant des Nations Unies. Akutani pe na président ya République centrafricaine. Asololi pe na ba troupe ko pekisa bango alingi koyoka makama mobulute. Mais makamwana nyonso kura lobi asalaki, mais asalaki yango muke il a fallu asala mingi. Lokola asali mingi te yango na ba lobi ki azali coupable posoka asala ka mingi makambo linga na République centrafricaine. Alors question nanga nazotuna. Ye asalaki ye comme individu okanda pe asololi na bango basali le côté République centrafricaine tout un état basala kinini basali le côté et puis cour à lobby que ba troupe ba kende kuna à la demande de la République centrafricaine yé comme individu à sali ba Nations Unies basali le côté mais ba lobby azali coupable donc si ko monsieur Bemba comme Superman à l'équipe même Nations Unies na capacité à l'équipe même République lokola République centrafricaine na capacité yango na to lobby que to ko sale la droit na biso ya recours pour to zala ko zela ba pesa biso peine mais basuki si na mukuse ba pesi peine tozomona keza ba gymnastique moko bazoluka ko pikore esika nini bakozwa mais biso tozana confiance tozela ba pesa biso peine to ko ize pe na droit na biso ya recours. Merci beaucoup.